Ouais, bonjour chers internautes, bonjour Balandinos ADD TV et bonjour à Batunio so baza abonné na Nyekese TV na opi baza abonnez-vous massivement. Tout ça la musalo ka pona bino donc si tu regardes tout sur la image à Britnet basa bambula tout de suite là je suis à la République. Donc tout ça dans la République, au monde a statut République Simanangai. Donc tout ça dans marche à monnaie soulèvement populaire et salamaki. Donc beaucoup takapo babimbo kaisa ya biso. Goma ne partira jamais Congo ko kabwamate Mobutu tikela kisobe tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko. Donc voilà biso wana toza siko na République. Donc merci na batunyo so merci na président Sati Bolse, merci na yemoko honorable Nerombungu image ngwana na ozola bino voilà. Voilà. Voilà, Aïza Koinda Mabe, Sibilombi, la Pekuna, les Kaza, donc, Atiki Soto marché calmement. Balobi Congo, Kokabwanate, Congo Kokabwamate, Mama Batelemi, Mama Batelemi, Makamunioso, Eza Aoa, Toza Aoa na République, donc marche à Makasi, à Mounene, na Se, à Moula, pour mon akeba Congolais, baza déterminé, les Congolais baza vraiment déterminé, Bana Congo, Toza la Bomoko, parce que Babi Congo Kokabwanate, Congo Kokabwanate, donc voilà quoi. On a mon abinomoko, Toza na République. Maman Batelemi, Bana na bisope Batelemi à Bakoto. Donc ouais, toujours. Ouais. La Samboula Medobimi. Merci. Ouais, donc voilà. Maman Bazolo, maman Batelemi na Samboula. Nous sommes en DG Zaliawa. Voilà babi oyo makamboka tokobuka na te babi Goma ekopanza na te Goma tokotika yango te bandeko ya Goma batoto ya Goma Bukavu Saka boza ebele kuna bakota ba Ituri nyonso este mobimba tozala no de Caire bomo na biso na Paris France toya juste na République ba Congolais baza mobiliser de façon que ba Congolais baza mobiliser babi Congo ko kabamate Kagame dégagé. Donc biso tozala na to ba patriote to ba na mboka na se ya mula metolobi to kotika te ndenge tozaki mobiliser pour la journée à lelo yango pe tozali mobiliser toujours. Donc voilà bomo na bino moko ndenge ba mama baza mobiliser na bana na biso ba koto ba kota pe makamba mo déjà ba comprendre que Congo ko kabamate bande ko ça est toza ensemble. Donc voilà, force à vous les FARDC, force à vous les Wazalendo, on est ensemble. Donc babito sangana to za bomoko au opposition au majorité to sangana to za bomoko. Donc voilà l'honorable Nerombungu Fuma banga moyo les venanga Satibos Bolila Roger Boleba Roger Bokana boza epelé boya to sangana awa dire to kabango ya to sangana Freddy Matete zore chèque to za na biso. Donc voilà image ko wana voilà. Allez, on descend tous, on descend. Ouais, présence ya Werassoni on a les points de la forêt. Ça la marche la biso. La personne
Ouais, les rois de la forêt là, donc voilà. Zalama solo, Azanga raté, soutien à Mboka toujours. Maître Ninja à la pointe. Sinon, c'est avec nous et nous tenons vraiment à les remercier. Et nous nous excusons 1000 fois pour qu'est-ce qui s'est passé là. Le combat, c'est pour le Congo. Le combat, ça concerne tout le monde. Ça nous concerne nous tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Les rois de la forêt, toujours. Initiative, il y a bana oyo bazo vivre awa na mikili ya poto na balingi kotika mboka na bango te na ese mboka eya mosika tolinaki okata mwa commentaire na eske olingi kotika bana oyo bazali awa boye kaka to kopase message na bango mpe bazalaki te bayoka le roi de la forêt. En fait, c'est béni l'initiative de la bana na biso mpona moni bapapa bazali na militaire bana bagene bazwi relais parce que bana oyo bakoremplace bapapa bango oyo bazali ntango bazorevendique badroit ya mboka na bango eza dilo moko koapprécie po baencourage bagene ndetaki papa na bango star na bango nde bakompani bango na marche yaki marche moko pacifique na belgique te makambo mabe te bazorevendique ka badroit na bango donc c'est vraiment makambo ya be ya koencourage surtout bazini baza bana nakomaki bapapa baza te bana ka bazorevendique c'est très bien le monde s'est déplacé pour encourager les gens. Comment le roi de la forêt de Nexi-Kolobela ozomona ezopesa lokola bakan maintenant eza na raison moko oyo eza bongo mboka ya Congo tozobundela Congo alors mpona bagene oyo moko moni bayebo kokabwana po ekota te tant que ambassadeur de la paix message ya paix nini yango entre bana oyo ya poto bana bakaki bana poto bazali bozaka esprit moko so bozaka esprit moko toluka solution na bango. L'union fait la force. Ce n'est pas notre bazaka esprit moko. Moi la division, moi tout bon ça donc et si vous avez tendance parce que nous avons tabonaya pour la beauté de la solution. Ça fait combien d'années de subir ma cameroun à RDC. C'est pas normal. C'est pas bien. Alors je crois l'initiative de la Sabana na biso boye après on passe ensemble plus tard. Donc bazaka uni ba conflit utilise la débat bazaka soudé bazala bon moko même moral pour le fait que on a dans avec le roi de la forêt, on est là. Voilà, qui message à Binomoko, le roi de la forêt. Qui message à le roi de la forêt, Moko à peine marche, n'a fait un bout là. Donc voilà quoi. Le roi de la forêt, Aza vraiment ambassadeur de la paix à Solo. Nous, on y a un message à la CEPO, on a un mot à wesh à Kotoyo. Donc à Lobi, Aza, on a pour la paix. Congo ko kabanaté donc Congo ko tikala ko kabanaté donc voilà l'honorable Nerombo Mfumo Bangamo voilà le président Satibol Seboli là donc bolé là donc voilà na Trabengwangi voilà na Freddy Matete zéro échec babi toza abiso nos na Ambula bana Paris nous sommes mobima toza awa yiwana orientation na Ambula la marche donc voilà quoi merci na Rock Louvoiseau merci et merci na Christian Mabandila merci na carte rouge et tous carte rouge et tous, voilà, tout ça, carte rouge tous, tout ça, la marche avec les mots leaders, voilà. Par rapport aux vraiment grand star, et puis notre personne de Oudjobé, au début, pour la boule, et pour la saison déjà, nous aussi, parce que pour la. Il y a amour, on a besoin d'amour, c'est pas ce pays, c'est la moisate, qui est pas beaucoup. La rôle Nalva est un ambassadeur de la paix, et tout le monde est santé, moi tout ça, ça les attire. La moi, la revendication de l'autre, ça la vie, on a fait contre la vie. La moi de la petite, c'est pas appuyer les abagènes. La gêne haute, tu vas appuyer, tu vas dire que tu as un problème. Après, moi, le temps, on va dire marche. Et puis, pour prier, c'est ça, c'est que tu as une solution. Parce que tout le monde a dit que tout le monde a dit que il y a Jeff comme ça. C'est pas vous voyez kako na fuite là qui est pillé, voilà, na marche. Voilà. Lakini na kina yake on va montrer dans sa place. même message
oyo pesaki yango ye pour la deuxième fois confirmé comme ça ambassadeur de la paix lelo na ba musicien nyonso oyo bazo tamsu kobanga kolinga koya vraiment te na ba marche est-ce que eza vraiment le message moko ya ko réconforter bango pour que bango pe bazwa initiative ya kozala toujours présent na ba activité mais ba te so pesa te na c'est que za la calme parce que musique to betara na Kinshasa peut-être ba professionnel so comme na SP zati et ya caractère ça va que dans la vie qui est côté zone na pas tambo qui maison na ben si fait qui dans ça va laisser c'est pas bien il a fait chaque fois pas problème ça fait que dans les musiciens au bangaté marche dans la montée ba reporter ça yo au côté quoi merci Kelon Diongo merci on a bomoni présence ambassadeur de la paix wana a lancé message à Congo ko kabwanate mbula eza ko beta maretu na se mbula donc à marcher na biso ensemble à marcher na biso elongo merci na Weranson merci na bana wenge musique à maison mère merci na yemoko Ferregola pe atindi délégation na eto moni Ferregola merci Ferregola ndomoni présence ya batna awa ya bureau na mobimba eza na marche na se mbula donc kitoko trop merci na bino nyonso Goma on est ensemble merci kitoko ciao.